Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, Lelo Toyelibino, ya Nicole et Bakata. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Ya Nicole et Bakata. Alors, Lelo Tokozwa, vraiment information nyonso complète Tozozwa. Information nyonso ya Nicole et Bakata. Nini et Komeli, ya Nicole et Bakata. Aza na santé ya malamu to. Aza na santé ya bien te. Lelo chez ici Botelo TV, Toye Kolobela, ya Nicole et Bakata. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et que ça la malamu mingi. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, Nini ezoleka na vie ya Nicole et Bakata. Premièrement d'abord ya Nicole et Bakata aza comédienne ya mboka na biso oyo ajuaka na ye bien abanda musala na ye penza longtemps abandango depuis sa jeunesse, donc aleki sa jeunesse na ye nyonso na musala ya théâtre. Tant to lobela ya Nicole et Bakata to mona e Bakata ba couleur, en tout cas to no lobela ya Nicole et Bakata na ba photo o na tieli bino nazo mona mbala moko koma ya Nicole et Bakata ajuaka. Nicole et Bakata ajuaka vraiment très bien, donc ajuaka penza bien ba rôle nyonso ya ye ajuaka yango très bien. Mère de deux enfants, aza mama ya bana mibale, moko ya mobali, moko ya mwasi. Alors mwana na ye moko ya mwasi alanda ye na musala ya théâtre kombo na ye Marlène. Ajuaka vraiment kitoko lokola kaka ya Nicole et Bakata. En tout cas à mwana na ye vraiment ajuaka kitoko, mama na ye a orienta ye très bien. Aza poli, ajuaka très bien. Alors nini ezoleka na vie ya Nicole et Bakata. Nicole eleki to mona ki internet batu ba publier ki Nicole et Bakata aza na santé ya malamu te, ya Nicole et Bakata azobela santé na eza bien te. Après matanga ya suji bantu nde to mona ki ba publication ekenda ki ezongi, do to mona pe ba publication eki ezongi pona ya Nicole et Bakata. Et lelo ici Botelo TV ayeli bino histoire, ayeli bino vérité, ayeli bino vérité vraiment, surtout que tout le bara mingi vérité, ayeli bino vérité ya koyeba nini ezoleka na vie ya Nicole et Bakata. Alors ba photo on a tieli bino na miniature nanga ya Nicole et Bakata azosala azana tournage ya film moko oye koleka bientôt na ba TV na biso, titre nango eza et Bakata la japonaise. Alors tokomona yango ndenge ekoleka. Et puis ya Nicole et Bakata azana santé ya malamu, azobela te bandeko. Bandeko o nyonso bobangaki, o nyonso bosenkietaki pona ya Nicole et Bakata, na ye ko informer bino ke ya Nicole et Bakata azana santé ya bien, aza maladie te, aza toujours en forme. Donc avandaki mwa mukie pona mamba usala mwa ba théâtre, avandaki mukie kaka après matanga ya suzi bantu, avandaki mukie. Et ya Nicole et Bakata esi azongi sur scène, aza déjà koleka do makamba bien déjà eza na nzela ezoya. Makamba bien eza na nzela ezoya. Bientôt là tozo film na biso et Bakata la japonaise, toko yamba film na biso tomoni déjà ndenge ekozala, ezo signaler biso déjà na ba photo o bomu na teli bino na miniature nanga do tozo mona déjà ndenge yango ekozalela. Alors aza comédienne o asekisaka biso, aza comédienne moko vraiment o abakisaka mungu na pilipili na masolo ya théâtre. Ye penza bakisaka mungu na pilipili et tchétéré ke zongi. Ye penza abakisaka mungu na pilipili na masolo ya théâtre. Donc aza wana aza en forme, aza na ye très bien. Aza na ye maladie te, aza na ye te ke o ye Bakata aza na poison poto yokaki bandeko beye balobaki ke te babwakeli ye batieli ye Bakata poison, e ye Bakata zo mona na te, ye Bakata boye, e Bakata aza en forme. Aza vraiment en forme, aza na ye na ndaku na ye na bana na ye o ya bokolaka na bato ebele o bavanda. Aza mama social, e Bakata o bozo mona aza mama social na ndaku na ye abokolaka bato ebele. Donc eza kuti na ba comédien mususu o basalaka na groupe na ye ya théâtre, comme bazaka na place o vanda te azwa bango lokola mama.
azana motema lokola mama donc azwa bango lokola mama donc motema ya munene ya bo mama tolo ba bongo donc motema ya munene ya bo mama azwa ba comédien ebele o ba basala ki pa na ye bazaka na place ovanda te apesa bango esika ya kovanda aza mama moko bien ebakata zaka motema malamu tomonaka ba conflit ya ba comédien ndenge leka na internet eki ezongi en tout cas Nicole ebakata toyokaka ye penza na babuzoba te toyokaka ye penza na babuzoba te toyeki koyoka émission moko elekaka j'espère que natiaka ngo pe na chaîne nanga oyo ya nani 7e bagarre ayeki koloba pona Nicole ebakata ke ya Nicole ebakata pekisi bato babenge na ba tournage ya Nicole ebakata bina bato babenge su na ba tournage te ezalaki faux archi faux ya Nicole ebakata ayaki ko contredire maloba wana ya 7e bagarre pour nous dire que atikala koloba eloko moko te ya mabe pona ye donc balobi le passé ne revient jamais ou les cas entre ye na 7e bagarre ezaka le passé alors akoki jamais kozana na motema po aya kopinir muninga po aya kopekisa bato babengaka muninga na batraître te donc asala eloko wana te pona nga na mona ya Nicole ebakata azaka na ye na motema na ye malamu en tout cas pona nga na monaka ye aza na motema bo mama aza na motema ya boboto po tomonaka tozomona na internet bato nde batémoignaka vraiment pona ya Nicole ebakata ya Nicole ebakata camarade ya Gabriel Bolembo depuis bo mwana baza vraiment ba master donc depuis bon mois na ya Nicole na ya Gabi baza vraiment ba master donc totika ba mensonge totika ba makambi belé ya Nicole ebakata aza na santé ya malamu aza na ye maladie te aza na ye pe na poison te donc aza na ye bien nyakotiki la bino pe na kotiela bino Gabriel Bolembo toyoka ya Gabi ndenge aza ko éclaircir biso santé ya Nicole ebakata ya Gabi alobi bien totika bilobela totika bikoma koma totika bilobaloba ya Nicole ebakata azana ye bien biso zala na biso ka busho to monika ba comédien bo mona na temba moto yo pesa information awa na internet or eza bongo te mingi to luka to kende na source to luka vraiment to kotaka na source soko koti na source aux yeux information na ye bien okomona tokoya koloba ndenge esengeli bomona ki to sala ki émission ya Sifa ezana bate belé balobi te Sifa za bien Sifa azalaki malade mais akomi bien ezandeng moko na ya ebakata azaki na malade te mais a se retiraki na ka moi mukie pona ba raison personnelle donc azaki na moi ba problème na familial yango a se retiraki na mukie ezaki pete ke o azwa moi mobimba non ezaki ka mukie oya se retiraki et azalaki pe na préparation ya film na ye ebakata la japonaise alors tokoyamba film wana kalate serrez vos ceintures déjà pour film wana et ozala somo ebakata la japonaise et kozala vraiment matata donc film wana ezaka muke etchecheri ekei ezongi etchechera ekei ezongi ye bakata seksa biso mingi surtout tanga joua barole na ya français et ça la kitoko mingi alors bandeko nanga botsa ba j'aime botsa ba commentaire et osala bien botsa ba j'aime botsa ba commentaire bozaki belé o botungisa maki na vie ya Nicole ebakata mingi bobande ko komatina ba messenger ceux qui na su ba messenger on a affiché beaucoup mona mingi bande ko koma ebakata kufito akufite pourquoi boluka ka liwa ya muninga pourquoi bat botuna ka liwa ya muninga yebisa ne bakata kufi to ki akufi mutu munene star munene lokwa ebakata bwe so star munene lokwa ebakata bwe akufi mais faut monde ningana to mona ku ba star ku ya minene te makasi penza ba o ba sala ku ba kombo te so ba kufi to mona kande mukile ningana to mo ande mabele milamai boni sko star munene lokwa ebakata ala lisa mutu na seboyo ka mabele ningana te boyo ka mabele milamai te boyo ka mukile pate en tout cas ya ebakata azali nanu to souhaiter lisusu longue vie nzambe ya lola abaksela lisusu vie mulai na se ya moi donc ya ebakata akokufa na lelo teo bandeko ya ebakata famona bakokololo na bakokololo na ye akokufa lelo te azaka motema malamu mwana mwasi o donc nzambe asala ye bolamu esika bato bakaniseli ye mabe vraiment nzambe abaksela lisusu mikolo na se na moi azaka mama bien tant nazo se répéter nazo
nazo répéter bino ke nazo répéter le bino ke azalaka mama moko ya malamu yango bomoni nazo répéter phrase wana po yebakata na yebi bien azalaka mama moko malamu yaya moko malamu ayebi ko solola ayebi ko vanda na baninga azalaka vraiment motema malamu. Alors tozela to yamba film na biso na motema bolamu nyonso ye wana ye bakata mama na Marlène mwana muswa mobile na ye ba kombo na ete mais ye wana azana ye malamu mama moko boboto bakata assistera ba comédien makasi ebakata assistera batu makasi quelque chose na problème ye atalaka problème te kota ba comédien ata oyina ye mais soko zu problème assistaka vraiment makasi to mona na ba matanga ya Nicole ebakata azanga kate ba comédien bango na ba bazakala mo ba confirme ko buzo ba entre bango na ba matanga bakenda na te o kaka o na matanga muninga tsaka lokolo te o pe na matanga muninga tsaka lokolo te mais Kaya ya Nicole ebakata en tout cas ezaka vraiment exceptionnel donc tout mona kaye na ba matanga nyonso ya kabulaka te o tolobanaka te en tout cas ya Nicole ebakata akabulaka te ye vraiment akabulaka te na ba matanga nyonso akendaka na ye sans problème eza bolobanaka to bolobanaka te soko zwi matanga okomona ye akoya na ye sans problème ezolakisa ke mwana mwasi oyo aza na motema munene pe motema ya bolingo. Alors nazo tiela bino ya Gabriel toyoka ya Gabriel Bolembo ndenge azo expliquer biso santé ya ma Nicole ebakata e osala malamu mingi mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelo ya TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. En tout cas, si vous avez bano ya liboso, on se retrouve na chaîne Nabiso Awa. En tout cas, na obonde la o s'abonner. Ceux qui se payent na analyse Nabiso ou appuyer sur la cloche de notification pour que next time donc mbalasima tant toujours tia big ba émission Nabiso eko melayo directement. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et au sala bien nga mingi ba j'aime na bino na ba partage na bino et sala nga grande dame. Alors toyo kaya Gabi après toke Nabiso bisous. Quant à moi je vous dis déjà bye. D'abord salaki. Voilà la poisson d'avril d'abord salaki. Bakata est bien, azane bien. Azane bien. Ko bato ba benga ngade ba pianga kanda. Artiste munene ko bakata soka kufi. Bon moi on a TVT. Et azane logo te aza bien. Muna kele matanga te na TV. Muna kele émission te. Azana eh.